tel que va concerne la poto. Tout petit moment pour comprendre, il faut voir l'analyste wana et ça lève moi bien et ça l'a makambu. Tout ça quand na linga muto te, vous allez comme na bino groupe, bon on a linga été, a koyata kozalate. Non, c'est pas bon. Donc bateau ba yewana donc en plus ça bateau on peut ba yewana ba mi komisara so ndenge ni meto moni lobby ke ba ke non ba locaux ba ka ba bon oui donc ba non ba locaux penda to moni bina international donc kaka ta moni ba kuna Gibbs na daju ndenge ba beti ba on film bokuna donc ba congolais bo waki wana ba lo ba ko te ko ngala sali bona bo elokote en plus nzema patriotique ezate mamuta mboke sala ngote ba yaki wana ba ye komitika komitekisa te eloko eza cop moko ya salité muya ya fandi comme ça fanatique ya fali comme ya azalaka mboa ya fali donc bien souvent comme ça tito fandi le loto batu ba fanda mona que non fali asa na succès oui mais c'est que te boya su bongo boya ko fibe makolo maboko nini non asa fali mais comment vous dire que bo pesa le lo bateau basangi papa za na place tangai ouais la son dans envie JB azawana nyoka longa sana wase kwa sana potwawa Blickton Seleo na mbila bel rebo inos bikutu wana côté na to ngabanda kokuna ayebi ba famille ba kufa kuna na ba kokolo na ye faut pas zoyer pena to sentir que awela awanga selo moko po ayebi kuna ti aloti alba na kiswahili kuna kiswahili oui alba ti na langue na bango na mnoko na bango côté kiswahili na bango mais bino boye na batumo ba ino ba mativi cop na mamile la bazo se filmer wana musala besala ebalite bozo bata poto presse poto bo boaki bango kuna neti ba mbwa moko boye bosala ka wate boya opesa biso lwa na poto pour la coupe na bino boye nango bon ngabi na tala bango na tala mais mbona fallait tala on va bêter les bosso bon se dit le quoi la base c'est bon la base donc n'habiter donc et l'autre côté ça là qui wana même de sala ba local to redia miss mais avec ba loko na kati on a dit nga bon attends ba kamna na longola mutute ne ba passer à Congo na linga bango te ba ventilier ba ta cop wana solango ba ta cop ba bisi ba bato donc ba zapena ba loko donc différence amoni minako na tellement bato ba beter na sentir non ba vandaka ba finga games Suzuki Sinjora ou moi ne mo lo bioka ngolo et ça l'on makambu ya bato ya go de concert sur la solidarité donc ça l'on kaka cop moko muyaya muyaya mta la base dans muyaya na fali cop na mbali bazu mona tabule yo ndeko azolo mona na comme na marketing comme na ozo komona bazuye le quoi mutu moko makambu ba koti na kati donc cop na bango donc mon ebele bongo toujours les laquais présent fascine mutu ba fois serré penda caméra tout ba mambo kuna ba téléménie pour na avec nini na parler du peuple faut bazawa na ceux qui va vanter donc ba oti ko lobele mabe wana mais c'est quoi la compagnie et c'est présent fachi tant ba yeb c'est copo pas yebi alors ba nini andimi oka boye pena ba to ko ba zini na ma njili kuna ba bengani bango président vous avez suite na bango tendenge nini mais comment bongo marabu ne di mboko so manam na Congo wana ko na habité président est-ce que batie na kisi na batongo lulemu batia na sa lulemu po baloba na ye po baloba na président ba makamona tuke to be da conseil mona poto ya nini et vous changer ni na guerre aussi là de mbongo wana et okende wapi parce que bobisi mbongo ebele ya bolie na bino c'est pareil on va na ba pasteur ba va na kin ozo samela ko na guerre ici là na ba pasteur na ensemble guerre faut vous n'êtes tout à l'heure ba film ba romain tout à l'heure ba gladiateur kuna bitumba ba bunda rande to na place ko fandi boy guerre ici total ba guerre wana to ka ta samuel tala na bible wana ba ta bible ba bunda oto samela ba kombo na to ka ba bunda bitumba so bino sko ba ta mike ko bimi awa mara mutuka ka bitumbe za wana boso masasi ba général bien ba c'est lebele boy na ba mizanga tinya ko bina kaka bisoka mama robina so côté robina mboko fe mambango bosala bo marche moko munene pe ya solidarité bo musa mbongo ebele ko bimate kaka makama musique nde boye penda boyeti na poto bo futi ba avion ba ticket botel non musu ki film ta wutso ba États-Unis pour la concert mbongo wana otina onde ko na kuna aye pour bushi libaya aye amona Gims kala ne amoni azokumisa ba Gims ba lokote muyaya do président Fatima nako bazo rendre mauvais service makasi na kasi ma mo changer mais donc on a évité pourquoi mais
nga na be raison te ba tout cas ba benga nga c'est non JB tala ba basali nga na kende na ndenge moko ya bien te mais sauver azaki bena abati mais to akotika bongo ta zaka bongo afana kaka mawa ezabe bien te ko lia yo ouais mamuso ni maka oui faut bena la muka ana nduliste JB telema ko to na na mo bete mais il faut bena fala telema azongela po sega umelaki mais ti ya moi na pe ko so tante yo sale bien te fa so na musique so na activité ko to na parce que bloko to na ba to senga na so ko na ndenge moko bien te OK ndenge zawana famille à moi ça JB 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 bazalaki famille à moi ça JB balobaki belé ah ouais contre JB bazalaki menacer JB la téléphone famille à moi ça JB ah bon si bazalaki menacer souve penza ba menacer yé bala ça y est chemise à 6 boutons parce que JB la ndenge nga problème te na makambo ezana wana aya ce qu'on a poto pour moko ba ngaka matière JB afana ngina matanga boye ba otala donc si mon famille wana ba comment ko menacer ya mo souver akité ngana ngine formation na nation osima ba tinda ki ba na terrain ba na formation ndenge ba la makambo ba inspecteur ba sa comme ça la bien te ta renseignement ba la osima ya mo souver donc a quitté pour menace la famille est-ce que famille à moi si wana non on va comme Jean-Pierre na famille wana to ba ko na ba bongo ba benga na téléphone bité et la famille absolument mutu to zuma na biso to le mona na biso no wana bango Jean-Pierre bango yem ta benga kinga abi famille na biso et sa famille qui ndoki mais maître au inventé non parce que Jean-Pierre c'est un prénom mais parce que déjà en français on dit un nom quand il est isolé, ça n'a pas de sens. Kombone nandenga composé netinga Rigen Oasiso, Rigen Kalambote, Yebisa Biso, Kombo Yamen, Jean-Pierre. Oui, mais les lots tous ba ngala ko mera ba chapeau msuma tout est pas grave mais on Jean-Pierre. Ah, merci. Abenga bina téléphone, habité na mono kende ma bepona binadam. Non, famille na biso moko, eza famille ki ndoki. De biso moko bazawana baleka ki mwana wana vous comprenez il y a un moni loko wana ba ki on ndenge mama beli biso de famille wana ba on basali mwana ndenge mwana mais ba ko futa ka nzambe to sambelaka amona ki bango c'est pas bon mwana na to mona ki na. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini, na bandu bele lo banda kunati. Oh, au monde tango lekaki kuna na
omota kokatisi omoni bamama moko bazobelela wana bandeko baya bakanisa suki nde biso mpe bato ba agence nde tokoma kobelela na chateau rouge nde namoni na carton elingi eloba ozotinda na mboka ti ozotinda na mboka yango so moyen ezali opesanga comme ça natindi lelo na mboka oza na agence agence ya eza nini me nga nazokende na agence mpo natika biloko na nga mpo na confiance agence papa so natindi yango ekomi te bloke nga na bloke na telefone me wana tobunga neti eloko nyonso nasaki kokoma mpo tokutani na nzela natelemaka kaka yo telemaka kaka natelemaka kaka ah non ere nyonso oya omona nga boye te nga naza na motu natindaka global Express et pas ya Patrick Malwavengi Baoba assurance à libérer papa na liesa bana na musalo papa na musalo muyibi salandi papa Paris 18e arrondissement Malwavengi ye Global Express awa assurance à libérer papa awa ezandeni awa ezali tozotinda bakoli ya avion oyo esalaka des jours toza mpe na fret maritime bafret ya avion yango tobengaka fret aérienne esalaka des jours totindaka na 3 pays ya Afrique centrale Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na nzela ya mai oyo ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makambo nyonso yo oke récupérer voiture na Kinshasa ndenge ba récupérer carton. Kina Angola tozali na Palanka, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totindaka na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba miro na biso ezana oyo place bato bazwaka biloko ekomela. Omoni nini? Osongi maboko pambati. Kasi pona tiki yango na Global Express. Ah otindi na tindi ko ndako tolo baboye bazo benga nga bazwi déjà vitesse wapi. Oh papa vous avez pas contact nango te ya agence nango. Vous avez pas contact nango 25 rue Léon Château Rouge. Chez Patrick Malwavengi et Ratakate. Global PM Express agence ya fret ya mboka na biso moko qui sale. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels. Avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique. Service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Très chers internautes, merci de rester fidèles sur votre site Image Pro de télévision. Merci Nandenge Bope Sarabiso, toujours confiance na émission na biso o bino nyonso boko bomesana nango Tokosamaki o eza émission na bino eza présenté par le président Rigen ici à Paris, plus précisément à Saint-Denis boulevard Anatone France. Nous recevons sur ce plateau, c'est un réel plaisir pour nous de recevoir sur ce plateau celui qu'on appelle le procureur. Il est devenu le procureur depuis quand on ne sait pas, mais déjà avec lui, avec qui nous allons devoir discuter pour une heure, déjà à qui nous disons bonjour, maître l'imbattable, ou soit maître le procureur, camionnette Mbola descendant, Simon Kimbangu. Merci beaucoup, Rigen. Na sepeli ndenge pena qui procureur ezui place na ndenge pena lingaki. L'imbattable zangata zaka moko na Churambombo. Ba bete na nute donc mutu moko donc ya beta kaka batu. Ya zarate ko bengi ya soza posane bo pesa adresse bo silani. Ndenge mponga na passer message ya na lingi bato le kasima batute. Pour commerce pro mais il faut ka ba bote la problème pour ya kimi atini bato mususu ben koni. Bato obikati donc yo mosa pour ma kamit mbolo bengi ngai websina pa ozali to kuta to bunde sili ko le kasima batute pour tant ba ozabiloko ba molela après. Tu es na na tumboli moto na CP sur comme on a et umele o mutam sanga ya non maître yo o mutam sanga yi camionnette na me munele te mo mutam sanga déjà na me munele te la descendance Simon Kimbangu. Oui. Merci beaucoup en fait Elo Kotobengelo awa eza beaucoup plus actualité oyo vraiment ezo battre plein nango partout ailleurs eza bongo concert ya solidarité oyo e utaki kobetama na ex-Bexi lelo accord arena mais to ebili susu masolo eza ebele toyoki
na Kinshasa déjà gouvernement congolais et pesi déjà ordre ya ko saisir ba bien ya Joseph Kabila immobilier comme mobilier alors tokobeta ba masolo tolanda ki yo pe na babisika ebele et pa wapi oyo otangaki famille ya maman Sylvie et Nicole Longondo oyo nde bango baza ba auteur ya liwa ya mwana na bango toyoki yo pe kalate outi koloba makambo ya déplique et puis Zakari Baba Baswe eza ba sujet oyo to partager na yo na plateau na biso une fois de plus. Bonjour le procureur. Bonjour Rigen, merci beaucoup. Analyse nino kogal ko sa la biso par rapport ya concert oyo eleka ki na Bercy Bercy. Merci beaucoup. Concert ya solidarité. Avant ko banda pina pe sa femme na ngai mama bana na mbote belé pour tous ces belé te oyo na mukili. Aussi moi si vierge, tisiko. Donc moi c'est dans la vie na zo vierge, tous aniti lelo. Mama bana. Nicole na pese mbote kotazali, ya Eden ya Nzambe. Nicole, mon amour, mon cœur, je t'aime. Donc basi au monde national de bino on ezaka ko saleka quoi pour une femme na ngapena do yona ndeko. Donc ba mettre balinga mabe. Oui, ba mettre balinga mabe. Te ngaza mbulu te nga femme na kai wana ka songolunda nde na chuwa mboma. Ba onde futa fu ba kebela bango. Le mbate be chuwa mboma na ka songolunda marai. Ba onde il faut ba faut tala ba onde souvent mo so bien tala ka po ba onde balinga basimi. Ngapena femme na wa Nicole Makanda. Ah ouais. Le jour mardi dernier, Tomoni Bongo Bandeko et Belé ba prestaki na concert oyo wapi ezaki nommé concert ya solidarité. Tu éviter point de vue na yo ezanini par rapport ya ba solo na solidarité. Penza moni tango zo benga nga procureur. Ouais. Soki na jouer loko na analyse ngo na yaka punda po tango zo kata ngo bal bateke ono akati mabola ninga. Concert wana eza concert eza cop. Ya batu moko pardon, ya moni comme la ramuta ya Fati Beton. Oui. Moi na kota ki kati c'est mon président. Oui. Mais bien mambeleka na goma wa to mona ka yaki pena 6 minutes. Chose toi ki na ye. Ba tout bo posa tout le monde faut zara simanaye. Ata tu wa mo malinga ngale tetali mengai c'est mon président. Ola ninga to yaki bina to bito kabolane ma wa to zana po photo tcha e poa. To zana e penza. To mona ke Fatia comprendre que ba to nazala bango ba to mbe masa ba malamu mazali. Comprendre que même ba za mingi. Mais to comprendre makambo esalami sikoyo. Tozo ligasko na kanti ka comprendre makambo o esalami o na moment o ya guerre zano bo guerre mo silise zano kuna ata masange zongi ki ndumbe zongi ki muibe zongi na Congo mais guerre ezali mais andimi ki ba beta concert na poto na monite pourquoi ba ko beta concert awa fa beta na Congo déjà wana un et concert wana eza cop ya batu moko bo ba misato nani mwana tabule wana komone nani kimingai Charles Tabou na leki ne mpanzi Mark Tabu o azolo munene Mark Tabu na Fali na Muyaya do Congo na zo tambola na Congo lo mo na zawa mutaba teke desete so lika bien te aza ma leki te ya te ya te parti prité tant comme président 2028 bon c'est plein là en 2028 na Chalibaya yo o cha postulé na présidence 2028 si na Chalibaya bon c'est noté donc ya moni eza cop bazuna Zakari wa mutu munene wa kenda o député Lokuta député soki de binini bazuye ba yene makambu asoso na basi ko finga basi do président na batumo pembeni to te soki mon président Fati Beton ozo ko pa na habité o eza cop poninga zawana tant bati libaya awa na poto eza Congo na Congo to na mutu moko o foto pesa valeur o to tikala na ye légende mo pa o mokonzi songa mbeli. Il faut donc obligé faut zala na kati wana et tant tout il ba wana ba tel ce que ba concert na poto to pucha mama pour comprendre il faut bazala na liste wana et ça fait moi bien et ça na makambu to tsaka te na linga ka muto te bo sali ko na bino ya groupe bon o na linga ka été a ko yata ko zala te non c'est pas bon donc bato ba yewana donc en plus ça bato ba yewana ba bikumisaka so ndenge ni meto moni lobby ke ba ba loko ba ba bon oui donc ba no ba loko penda to moni bina international donc kaka ta moni bango kuna give ça daju ndenge ba beti bango fimbo kuna donc ba kongo bo weki wana ba lo ba ko teke ngala sali bona bo eloko te en plus nzemba patriotique ezate mamuta mboke zala ngote ba ki wana ba ye komitika komitekisa te eloko eza cop moko ya salité mu ya fandi comme ça fanatique ya Fali comme ya azalaka mboa ya Fali donc bien souvent comme ça tito fandi l'autre batu ba fanda mona que non Fali asa na succès oui mais c'est que boya su bongo boya ko fibe makolo maboko nini non asa Fali mais comment vous dit ma ke bo pesa lelo bato basangi papa ça la place tangai
wera so na vie JB azawana nyoka longa sana waze kwa sana potwawa Blickton Seleo na mbila beli rebo inos bikutu wana côté na tonga banda kokuna ayebi ba famille ba kufa kuna na ba kokolo na ye faut pas zoyer pena to sentir que awela awanga selo moko po ayebi kuna ti alo na Kiswahili kuna na Kiswahili alo basina langue na bango na mnoko na bango côté Kiswahili na bango mais bino boye na batumo ba ino ba TV cop na mamile la bazo se filmer wana musala sala ebalite bozo bata poto presse a poto boboa ki bango kuna neti bamboa moko boye bosala ka wate boya opesa biso lwa na poto po la cop na bino boye nango apis mutena ayena ba ministère ça la fali équipe complet na wazala ndi mwana mbala ta couper les ibeno kisi njora moi c'est ba paquet partout na masoko na mabele na tolo partout alors kwa mbwa bano ko kana so ka boye na epe so makelela non ce qui mikolo fallait la concerter bon bêter le mot virgule mot bêter le mot et ça par rapport à quoi et moi on est au kende boti na ngwa ba mo ngwa toka o ya bêter concert mo e na gom e kende na ngote o pe na ba pesa ngondani kutomole ki mutamba sala ki makamoko aba église o saksa mbongo na gom to ki suite na ngote na la jambe bon là c'est toi la télévision il y a la cravate to mo na ga so ki mbongo yo to mo na quand même ba toi tu na ke so ki mbongo sala na ngoni so mbongo bo pesa ngondani hein mama le kutas ko mbongo guerre ça la mboka Fati, comment on connaît bébé et bimsoki 2 millions 600 ok 2 millions donc on a 2 millions et comment tu black moroboy donc si natif kaka mouyaya donc bateau kuna bo fanda kaka na besoin président mais lobby nango botalaka parce que loko et c'est précis batuté surtout fanda que les gens de Kofi Olomide bo sujeté tout le monde moi la Kofi Olomide ça les balite qui Didi Stone donc batutu ba guest do bata fali kaka mutu ba yewana Didi Stone a mutafali yo tout dans yo bien sur boy barat ata mutakali bimyo kuna bombo na boy bien yo ma monsieur mzeb sangat bon ye bien monté hôtel la ngana habité yo so na lobby o ye la ngana so bon la bioté to so le loi pesa bandal yo bom la ngana yo mzo so lo ba mto ngam songi oyo sala yango ngola tsanga na plateau na ngai yo to solola na yo tant que grand frère et petit frère mais est-ce que makambo yo ozoloba a ngana solola ngo na Didi Sona vidéo oyo na moni yo moi c'est dit ba dia tamba tike mutakala yo te ah bon depuis qu'il y a bon tu m'as pas mensonge égale la camionnette mbola yango onde procureur yango onde isangata ah OK comment na yoki Didi Stone na la kisi yo vidéo Didi Stone azoka mwa logo Kofi Olomide ezana toile mais makambo yo zoloba et makambo sana butuka yote et makambo e bandinde nini ngana sola na ona makambo ya bongo yote alors et bandina ndenge ni Congo ko bongate na bata presse ba ko lokuta donc Congo yoko non mais camionnette mbola lelo mande fois pembe ekomo bimayo mande fois pembe eza synonyme ya sagesse ata yo moko makambo oyo zoloba ndenge batu bazolanda biso ngai na yo to solola yango mukoloni nazala nga pe na droit ya ko se justifier parce que na solola ki yango na yo te na la kisa ki vidéo ya Didi Stone po olati elamba ba Kofi Olomide aussi tamo pa kotia et okotanga ndenge qui se sent piqué connaît l'affaire moi je connais pas l'affaire to solo là o mande fa pembe eza sagesse kala to kay bon eza wa sagesse de obimi o mande fa pembe ko batia o mona ka solo ngate afika batu ba ka matalité ka solo mande futiawa mais mutu moko donc alors bilo so tali ngo ka mande fa pembe kala ba ko sabso mingi eza longa mande fa pembe eso mutu penza et le côté to na bango wana et le côté donc moni nega sa concert yo penza et là on appelle ça que fali a un succès mais que ba succès n'est pas baluka ermo mabe pour batu bazar bazo ima n'a mabete batu tout bazo loba parce que tout talent batu ba misa fali mais so ko sali ko tali ka na nyoso tout au monde la za na kati so vérifier ka to monde ato tamla nzete ko o ya ka boy so ba o ka solo ke ça y est c'est pas bon donc si ça la garder ou bien et que non et OK non na makamutu yo na yo ti ba pesa mboka la kombo comme il fallait tu comme tu es comme yo non ne to la na fiko na makamutu attends sport to betama obligé faut beta yo na match faut pour la bona boy course to matango ba course mo kimo ko liboso ba to tira sima ba o le ko ka ba donc ezala bongo donc comme qui dirait dans la vie il y a les hauts et les bas c'est comme ça merci beaucoup donc exact que siko au comme likolo bazozo pusoka likolo na otalaka ko eloko ebimi
ezalango yebiso bien ngala macharaba monte lokola o macharaba monte lokola o macharaba monte tobeta na lisolo oyo outi koloba awa parce que déjà koyoka yo oza déjà na titre ya procureur c'est-à-dire oza wana pona kokata makambo katela biso na likambo oyo ya oyo moko outi koloba différence emonanaki ya loko na professionnel ou international yo baloko omoneli bango wapi na indice nini. Merci. Nabosanaki ko kumisa ba famille na ngai besingombe ngala musingombe ngape na musingombe ozionga siko ya solo ya vrai ngai naza musingombe. Je salue mon père Sylvain Botemunzila depuis quelque part, depuis Kinshasa. Merci na papa Yvon Botemunzila suis ici. Ya wana calme na ko besingombe calme leki mingi ba yuma boena boye nganga besingombe fa na mkazo na mbote poza musingombe nganga to ka mingi tia to mpesa valer besingombe be kolo musa pa mala pambo ba ma oleka besingombe to ta valer nkamba wana nzambe simo kimbamu biso to milinga na betike nkamba wana kalezalaki mbanza mbola ele koma nkamba ekoma nanga yo mona yazaka ata to tsuba ngala tsona ata la tindika bato ata zo betanga ba côté banda ko bazwanga te parce que mabeli wana nkamba c'est moi yango moni besingombe bandeko na ngai na pesi bango mbote pe grand frère na ngaza abe munene na Italie mes condoléances na pesi que déjà parce que azabe munene na Italie la disparition ya papa ya papa penda tous ensemble bata catholique na ni cardinal Ambongo tous à la bien ensemble parce que dans mon sou na beta lycée to mon cardinal Ambongo net mutumuke bébé que ndenge papa keboye na monde bazana 256 cardinaux bazana na monde entier donc ba poni 15 au ba kota na comme na kimini comme na nini na conclave moi mais ça pas passer Ambongo azana kati so Ambongo to na Congo netika ka il na ngama na bangi do azab na pousse azab poids Ambongo na 15 wana Ambongo azana kati donc le peu pour ça tout le monde m'a bimé to ebika des alaka mais Ambongo azana kati donc mon cardinal ngaro mingi bata ba finga kayo tous ensemble ya on peut grand ngaza kuna mes condoléances abe masumu na pesi ya posa limba et recteur Tracy qui solokele moi la maman nana na papa Zako bambote belé pasteur Willy Malela na Verviers pasteur Pajo le visionnaire l'église de réveil na Liège pasteur Edmond Ngabou na église la biso ya réveil a la bonheur na biso bambote mingi question tuningai ya ezako nini baloko bamonani alors différence yango omoneli yango wapi ngai na écouter musique balakala ngaza musique balakala bunga pepe kala yembanga pepe kale vi wana kenda pepe kale kala yo mona bato mona susu bato bana mikemki bazwa e moko bokala ngala wuti musika pepe kale bamadilu wana sala na tamana mbila bena poto kala donc omoni musique openda surtout ça na on peut mettre ko yeba teke baloko bazalaka international bazalaka to mona ka ba beta musique na ba ngombende même ya poto mona ka ndenge wana to tsaka te de mettre to monya ngo bimi mikolo yao so fani kaka international ngi to pona beta mbala moko babi e bimis comme mikolo fallait az international ba msubaka ba loko ngi ke darati oui fallait international ba msubaka ba loko ba so na lango kutu te biso so kana Brazza aux international aucun Angola ngi ba kana lango peut pas ça polémique mais si on est na mona sko OK ba mise congolais tout balon ba loko où est le cas ba loko papa ba loko ya zimirian seko ba ki so bon ba kuna ba pesa biso nanu ba indice ou ba loko oyo ezo pousser oloba ba loko neti na point nini o mona ki loko oyebi ko différence eza makasi ah ouais donc différence eza makasi mais bi na maîtrise donc ba yebi public c'est quoi dès que na ça donc tu oyebi ko na fani kuna moni bon ngabe na tala ba on na tala mais bon na fani tala on va mettre le bousson bon on dit le quoi la base c'est bon la base donc na habité donc et le côté ça là qui wana ngam de sala ba le canto redia miss mais na bika ba loko na kati ola ninga bon attendre ba kamna na donc la mutute ne ba passer à Congo na linga ba monter ba ventrier ba ta cop wana so lango ba ta cop ba bisi ba ngamba donc ba zapena ba loko donc différence na moni binako na tellement ba to ba better na senti non ba vandaka ba finga games Suzuki Sinjora moi na mobali moi si mobali wana lesbienne wana moi ça salité wana afinga game sur muninga na ye mais na senti bina ke ba loko donc bazo forcer ko te po donc ba ça ko public yo monde ko ça ba ti na ba ya rolo donc ba ça pe no senti bo o senti bina ko na musique ba za musika ba petit na âge mais ba ça loin
loin ya loin donc o ba ki na kin bango to na ba loko donc wana ko mamba baxiate donc nek to zana to bibe kana ba loko beta no na poto beta no na Chine ke na yo to zara ba to na monya on wana baza ba loko donc au mona ki yango na elateli na yembeli na ebineli yango ka problème na ki face na lobité na za ko na bena keneto na ndenga melaki soyi na ndenga melaki koka na ndenga za ko seka ba loko papa baloko tokotika la wana te boza ebele bozolanda biso partout na Paris boza bongo na Melun tomoni bongo Benj bambote na yo vraiment na Motegi bandeko nyonso ya Motegi maître Jamou bambote na yo et puis tozomona bongo Edi Mustafa Kimbangu descendant Simon Kimbangu archive des Bandal sans oublier la Genève à ma tante mon vieux la Genève à ma tante barbe argentée ya mama Nancy bambote na yo vraiment ebele aussi na Villeneuve Saint-Georges tozomona bongo salon na biso Damakesha bino nyonso bozana besoin ya kokatisa suki bozana besoin ya ko se rendre propre bokota bongo na contact na monsieur Guilain yé azabongo responsable ya salon na biso Damakesha beauté en fait tozawana na camionnette mbola olobili solo ya baloko mais au moins bete la biso na solo parce que yo za muto ya Félix Antoine Tshisekedi ndenge yo mokolobi merci babeti concert po ete mbongo oyo bandeko bakofuta comme na droit d'entrée ba pesa yango bandeko na est mais pona kosangisa ba musicien ba débourser somme moko na caisse ya l'état oyo peut-être ekoleka montant oyo ya ba billet 2,600,000 analyse 2,600,000 okoka kosala wana ndenge molo bioka mokolo eza longo makambo ya bato ya go ya concert sur la solidarité. Donc ça non kaka cop moko muyaya muyaya mutala base dans muyaya mutala base dans muyaya na fali cop na mbale bazu mo na tabule yo ndeko azolo monene na comme na market comme na ozo comme na bazuye lokwa mutu mo makambo ba kotie na kati donc cop na bango donc monge bere bongo toujours le laqué présent fascina mutu ba fois serré penda caméra tout ba mambo kunati ba télémé pour na abike nini na pas de peuple fou bazawa na ceux qui va vanter donc ba oti ko lobele mabe wana mais si ko la compagnie et c'est présent fachi tant ba c'est copo pas yebi alors ba nini andimi oka boye pena ba to ko ba zini na ma njili kuna ba bengani bango président vous avez suite na bango tendenge nini mais comment bongo marabu ne mbongo so na Congo wana ko na ebité président est-ce que batie na kisi na batongo lulemu bachaka na sa lulemu po baloba na ye po baloba na président ba makambo na tuke to beta conseil mo na poto ya nini e ko changer ni na guerre te mbongo wana e okende wapi so bo bisi mbongo ebele ba bolie na bino c'est pareil on va na ba pasteur ba na kin o so sambela po na guerre sila na ba pasteur na osamba guerre fo bunati tout à l'heure tout à film ba romain tout à l'heure gladiateur kuna bitumba ba bunda rande to na plastique au fandi boy guerre sili total ba guerre wana to ka samuel to la bible wana ba ta bible ba bunda o to sambela ba kombo wana to ka ba bunda bitumba so bino sko ba ta mike o bimi awa mara mutuka ka bitumba za wana boso masasi ba genora bien ba c'est le belé boy na ba mizanga tinya ko bina kaka bisura mama robina ce côté robina mboko fe mambangu bosala bo marche moko munene pe ya solidarité bo musa mbongo ebele ko bimate kaka makama musique nde boye penda boyeti na poto bo futi ba avion ba ticket botel non no ki film ko tawuti ba États-Unis pour la concert mbongo wana uti na monde ko na kuna aye pour bushi libaya aye amona Gims kala ne amoni azokumisa ba Gims akumisa ba lokote muyaya donc président Fatima nako bazo rendre mauvais service makasi na kasi ko mamonge changer mais donc na éviter yango a changer gouvernement ça o azo nga sala wana mais pour banani bakota atiku de fils mukoko akatana li no la bato nommé DG mboko le président Fati mais petit aller ngo yibat alaksa batina mela batina zanga batie zanga miliki ndako bato les athées donc mais Fati comment bloquer et ça yebi ba yebité non to lingi yo minde zo kende ba ngote do conseil o kaboli bato mi non na mito bato ba yini Fati na yo na massa bo na ba misa minene ba binga na Fati alongwa kaka ona biso bina na ni na bato ba misa musuba na Fati alongwa kaka ba otsango Fati ba misa minene oh na la bango ya Congo ba Fati ba longa po ba betité arundi makopo ndenge nini ola na la bango
Bamsou wa tombo ka bon to bi se bon nini président Fati anima makambo sala sala misu babino mo misu na ki batumba ki ba kumisa ba fanatique sko ya mission ba été o ngana kenanga na nanga misu ko ba limba na nanga pour makambo o yo ka so mtala bo ka sa ko so mteza ka pepele o mo ka mukembe mtu akomisa nzoko mono ka mukembe mutu na moni likambo eza ka usila ka siko me yeso kende kaka misu babino foto babusu babino ko ba ke pa nanga kanda ka misiki oyo pourquoi bo kabula batu boyo mboko to sala bo moko moko de tout ça bon moko mais suko moi oh ba panzi bina mboko panza mutu twa so yima po mboko ko ti ba mbongo na linga mbongo te so ba mas ba tika ba mbongo te na linga mbongo te mutu te abi ba sai ba beti c'est le 12 c'est le ba ti na c'est le bon to mona ki on bien ba ti c'est le zo mata ezala te na musique donc ba bina to ya na ye comme ça le koso afinga rabisa le ba mingi ne fait langa c'est le na pese boto ça ba zui il y a une petite touche na comme bima pena là zo matana boto ba boto le micro même azo le kana alingine ko kena ma bete poto beka seli to beka so ye wana Poutine so ya ko ziki sa ba plateau mais na moni seli wa ye ote zala ki bongote non tali ki le brigade nga sala même le bosso na yo donc non ta zala ki pa mata ta même to gim sa so ba ta wana ko bengi fi wana te zala ki nango pa mata so ba sali tout que non tant que tu annoncé tu kataye ba beti 12 tout wana et fali dans le bar matate ah bon oui te nga zo marché ba motuko et sandengwana donc fali mutu abia matate c'est le OP amatité au pouvoir force nini fali azanango papa na zawana na bango te tozo mona biso to mona oyo tozo mona biso ce qu'on a procureur ezo yela nga siko mais monsieur le procureur ce qui vraiment toko solola na yo pembe ndenge na lingala ya balabala balobaka na makambo ozoloba tozo sentir saveur ya raison na makambo ozoloba tozo sentir saveur ya vérité mais okocha commentaire nini na sagement kaloba il n'existe pas de mauvais troupes il n'existe que des mauvais chefs. Merci beaucoup. Au moins pourquoi bango nyonso ba muyaya bango nyonso baza ba membre ya gouvernement même chef ya gouvernement patron na eza président de la République. Siko il n'existe pas de mauvais troupes, il n'existe que des mauvais chefs. Ndenge lo bango zape bongo. Zape bongo. Facha zo kangai mais comme na yebike yemo facha yeba na bini baba ezo kufula na mutema. Mais question posée ngara réponse na ngwa ozo kango na répondre okite ok réponse te na lobi amonti o réponse ngana na pesa na pesa soyons quand même sérieux mais na réponse ngo soyons sérieux réponse ngo soyons sérieux mais réponse ngo olingi yango wana mais moi bimate la baba et ko bimate papa mamsu de makambo ba lile komi lile baba question ça bien réponse ngo lobi bien nengo lobi sa nengo lobi na nengo oyo lobi ngaite oyo lobi eza bongo ko ba mango te oyo lobi eza bongo mais na sa baba ya on réponse ngo na pesca oyo lobi mais ndenge na lobaka te moi na misonga te merci beaucoup ndenge na lobaka te moyen obi misango ezate to pusana muke na masolo na biso parce que camionnette mbola oza mutu oyo batu lelo oyo bakomi ko pesa matoi bazo yoka yo mingi partout ailleurs yango moni biso pe epa na biso to lobaki to benga yo tout ça la analyse na ba sujet oyo ezo battre plein partout ailleurs to changer pe sujet parce que sujet à concert na ebité olobi na okombo ya ferité mais au moins au signaler absence ya Kofi Olomide otangi ferro otanga ki bango tuti ouais alors otangi bango tuti ba ferré ba ferré eso ferré wala muke ferré deux fois ferré azabana la ngwende natanga ferré te ok natanga ferré natanga bango tu ferré ba héritier ba inosbi ba robino mundibu donc bango tu ba waze kwa mbilabel tout le monde ba rebo ba se belé bango tu rajibe tout ça procureur tant que procureur problème nini oyo to mona procureur camionnette mbola akeko kota makambo ya jibe mpiana na famille belle famille na c'est-à-dire famille ya maman Nicole Longondo problème nini. Merci beaucoup. Dans la série nanga docteur Marie-France Mvoendi, mon bel naïf Fabien Mayuma, hein, grand frère à Chouamboma. Série nanga mutu abela série nanga. Penza santé za etunisa AVC
sœur nanga tous ensemble là toujours pour nos Marie-France me faut des docteur moko malamu yaya nzamba osunga ozonga bena bien au moins mamolaki melekaki ya JB déjà na ça que mission mo na kendaki mabe parce que que procureur na joki formation na zora toujours inspecteur batanga bureau ba elenga makamno eza boye après na kendaki JB na ça c'est JB ayaki le monde fa ke musika moi to makambo to lubi ambongo et puis que ba megaki ba pasteur o ba musicien et ba chef coutumier ba ba nguyati par exemple na fani que ba chef coutumier nyo sa Congo beaucoup ta mbongo ngoyo guerre ndenge nini et ça tellement ça ba chef coutumier à Congo bazali tout à l'heure le chef coutumier to ka ba mobondo la bunda kuna basa ba tuka ba ta biloko ti parce que tout ça ba chef coutumier mbongo ngoyo ba mo ya kamba mabele ya mabele et ça donc tout à l'heure ba chef coutumier à Congo bon na bengi sibino mbongo yango yo ça ndenge nini bazala makambo ba chef coutumier wana total nan bango ba passer ba le côté ba vide ba ventrier ba wana cop na bon et ba chef coutumier ba le loko auto yebi ba chef coutumier bazala biloko to yebi deux fois té donc singa ba président a pensé na bango po nenge za wana guerre on peut to mo te premier mais na mona ki lobi nanga zongi susu wazali ndwana to wana OK yango o lobi nanga wana yo kim sanga ba na ba na lobi oui na lobi na oboye likambo nini maître ou procureur camionnette mbola a keko kota na makambo ya JB piana koloba ete pona reproduire ba propos na yo na yokaki koloba ke famille ya mwasi ya JB nde bango moko balie mwana na bango oui liboso ko monte na liboso kendaki mabe ke JB na CCA parce que famille wana pour JB zaki to mona ke JB ana deux mawana qui nango a kufela ki ba musicien moi la bakisa mido akoma ki na batia au sanate vous comprenez parce que batwa loba pour présence JB na poto et là ce qui passe présence JB na poto oui pourquoi ya quitté pour moi na makila na ye asa millionnaire asa na tout mais quitté pourquoi mais ngana be raison te batuka ba benga nga non JB tala ambassadeur ngala kende na ndenge moko ya bien te mais souve azaki bena abati mais que to arotika bongo ta saka bongo afana kaka mawa et ça peut bien te ko lia oui maman c'est le mara oui faut bena la muka ana nduliste JB telema ko to na ngala mongo bete mais il faut bena fala telema azongela po sega umelaki mais ti ya moi na pe ko so tante ou ça le bien te fala zo na musique zo na activité ko to na parce que bloc to na ba to c'est na zo ko na ndenge moko bien te OK ndenge zawana famille à moi ça JB 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 bazalaki famille à moi ça JB lobaki belé ah ouais contre JB bazalaki menacer JB la téléphone famille à moi ça JB ah bon si bazalaki menacer souve penza ba menacer ye ba la tsaye chemise à 6 boutons parce que JB la ndenge linga problème te na makambo ezane wana aya ce qu'on a poto mboko balinga matière JB afana ki na tanga boye ba otala donc ti la famille wana ba comment ko menacer ya mo souver akité ngana une information na zone osima ba tinda ki ba na terrain ba na information ndenge ba la makambo inspecteur ba c'est comme ça la bien te ta renseignement ba la osima ya mo souver donc a quitté pour menace ya famille est-ce que famille à moi si wana non na bango comme Jean-Pierre na une famille wana taba lokanga na baki bongo ba benga na téléphone habité et la famille na biso mutu tozuma na biso tole mwana na biso no wana bango Jean-Pierre bango yemta benga kinga abi famille na biso et sa famille qui ndoki mais maître au quoi inventer non parce que Jean-Pierre c'est un prénom mais parce que déjà en français on dit un nom quand il est isolé, ça n'a pas de sens. Kombone nandenga composé netinga Rigen ou Assiswa. Rigen Kalambote. Yebisa biso kombo ya Jean-Pierre. Oui, mais le batum sous balingala moko mais ba chapeau msou na mtu te pose grave hein. Mais Jean-Pierre. Ah, merci. A benga na téléphone, habité na mono kende mabe pona binadam. Non, famille na biso moko, eza famille ki ndoki. De biso moko bazawana baleka ki mwana wana vous comprenez hein il y a un moni loko wana ba ki on ndenge mwa beli biso de famille wana ba on basali mwana ndenge wana mais ba refuta ka pa nzambe pour nzambe to sambelaka amona ki bango c'est pas bon mwana na to mona ki na suka ba image boy ba filmer mwana ki toko nga moni ka wana mwana ki toko mwana mwa bien mais nzambe ko taza batela c'est un peu ça quoi donc zaki bon c'est la famille ya mama mutu ba na problème ya simali wa mwana c'est la famille à maman de bazan un problème il y a
Liwaya Mwana, ici Succès Plateau, mesdames et messieurs, camionnette Mbola, descendant Simon Kimbangu, Tozanae, autrement dit, monsieur le procureur Sandra Mavungu, Ozolanda Bisso depuis quelque part, la douce, Toza Awana, camionnette Mbola, descendant Simon Kimbangu, et puis na Australie, docteur Fonfon, Pierrette, Coco, Kimbondo, Bambote Nayo, Ebele, Succès Plateau, camionnette Mbola, descendant Simon Kimbangu, Bete la Bisso Sikoli Solo, Tomoni Awa, ba voice Ebimi, ba vidéo Ebimi, Bandeko Oyo, Bami Bengi, les inséparables entre Déplique, na Fabregas, Tomoni ba vidéo Ebimi, est-ce que Hollanda qui yango déjà? Naza procureur, ngata landité, naza na batu ba na terrain, ba la ngai toujours l'information, pourtant on a au Sambisango, na Sambisango bien, na kota su na ba délire minité, pour France na kene bien pour na mona ki lobina ki na maître Ngambe Makumba punda to kutana ki na ye. Et mon centre du système qui après tout soleil qui toko calme à conseiller nga bine belé ko abuza mutabatu balanda kayo mingi balinga ko pété ba on continue ba ni moko boyema linga ozala moi au dosé mais au dosé na ndenge pe ya recel be mission e moko na pesi maître Ngambe Makumba donc wana za master na pesi mbote belé na profiter un pesi maître Jagger Moulenda na pesi maître Lour Mouze maître Kobe Tex mon petit frère nga Kobe Tox maître Dilon le guerrier Lour Gelor Agua Odilon maître Dems Malaba, Isera Force, Guy Badjo, il est au Guy Badjo na Canada, na Tramotoni, na PC Mbote, donc c'est un peu ça. Na monipe maître Yang Ochudi, Bisiko Sali Bambote na yo, Darel c'est la boss Bambote. Ouais. Donc, n'a pas la classe d'Ang Maïle Mingité, bah oublie Bobouani. Tout ça, on a sujet à Déplique. Et Déplique. Na Fabregas. Au moni, ngai soki, na vi otake nga fokeba. Nga na za ba mettre mi balé batiki mokilia ba kufaki, ba kufa. To na guerre na bango. Nga ba l'accent ba so na tumbolo to ba guerre musuko, faut muta salo mabe. Soki guerre kaka zo yela mutu ndengwana, ke bo mona mabele, ba mona mabele. Ba ta mona ga mo kameti mbola msu bongo me fokeba. Ya nti moko atikeli azo yela nga ba mvoima akeba. On a passé message. Au moins, il déplique. Nous avons fini déplique. Pardon, c'est ça que nous sommes à Wakapa Binoa. Nous avons déplique. Moi, ok, bah, c'est mon gars, un poli, bon, bon, là, c'est que nous sommes au Ghana. À Benga la kin. Oh, la Benga la kin, que non. Ah, ouais, nani, oh non, viens, ok, déplique. Nous avons un poli, bon, bon. Ah, petit nation avec ma bé. Là, c'est Limbisanga. N'a qui peut vous tégo, moi, non, nini. Tant que mon ma bé. Abenga na même arrêté abenga non abisi limbisanga ah vie na yoki na merci vie sinang na cette émission mon akin na tangi batu moke belé ba obundisa héritier watanabe na tanga batu tuane belé ba kombo na batu na tanga ki yé comme ta benga ne bien que déplique pomba ayé a sabolanga première fois deux fois trois fois sur 4 sur 5 on a réussi bref bloc aloba nga wana nga se bato eleka nango bina mono ngwa trésor nema abina nga mettre nga de plus confiance la na pesi petit nga trésor nema mbote na ebotika eza na makambu eza ngotina mote mais na yebeki suka de plus que vous ala boye na bise mkwana asila mais bloc aloba la voix soit j'ai comme l'impression bloc aloba la voix soit de plus a boyaka parce que bloc il sale mina fabrication les inséparables wana et comme il est séparable il y a ma baie ya kozinda penda aux enfers pour dépliquer la sawana yemoko na lobaki me pena na kipake souté mais bilimba na ngala na bilima moko o eko kanga moko na souté la ndaka sa oyeba yango déplique fola ko yakala makambo to ka souté bana sala makambo déplique ka na souté na be mission le karaté a be poto ale ka na be mission te pas yebike ayebike eko si liste so abimi le mission siko o asali wana mutazo peso mbongo pour déplique on pesa déplique mbongo fabrikas OK mutafuta ndako afutela ka wana na kota za soki na matadriba te nani na système Mobutu ndafutela ka ngo déplique ba pese chance na vie ou razuye asokolier azaki mutanik sara fufu ezaka carrière moto na vie rapace biso soirée ba vie passe to le bandika ba fufu passe na passe ya onik sa fufu kala aki koyiba fois maman ndenge za kaba aki na de nzungu soki fezwa très biso mona fufu ke na onika ma ezonge konda
Ok, bah, tu es bon, si mal. Faut écoute, c'est raison de s'abouer. On est avec s'abouer. Moi, il y a biso qui est besoin ah, des pliques. Il y a encore la biso. Tout là, on fait condamner quoi des pliques. Si on a une personne chance, on a une machine de ça foufou. Azio, Fabrice a bendié. On est bien. Tu as qui n'est pas bête Fabrice. Pour accompagner des pliques, on a besoin de tout ça, la bonne abouée. Mais tu as on est en tout ça. Ah, ça peut calmer des pliques. Ah, ça peut calmer. Ah, ça peut calmer. Ah, ça peut calmer des pliques. On a dit, tant que le bango, ah, ça peut tourner pendant Fabrice a bien eu une abasse à pembe. Ah, bien, il y a loba na ewana. Il y a un loba. Ok, tant que il y a un loba na ewana. Ali koloba mingi fina na mwasi na yeso ki a bengi ya mongol ba umbale comment ko finga mtu ndenge wana même nga ça fait mal mutu mama na boti tata na beti ayo ka bengi mwana mongol na mwasi o sanksi bango couple mongol non na ebité donc ndenge zo finga marque tabu ça passe ndenge batu misusu ba o finga ça c'est normal marque tabu boti na mwasi tata na ye il y a ça malchasse comme la peste malchasse faut aller banaye aka toujours yebda makamoto ko paza na kati na finga dans l'obit donc so benir net na zanga finga na tele batala ngap na boye ti za boye papa ni na fani wala nabi ke nani kaso lunda ki to côté et c'est kosi non ba nenga zalit ce que nous sommes mutama be comme c'est kitoko c'est pas ça et c'est vérité marque tabu na solo munene na finga continue koto za ki a déplique bon déplique a bengi batu ba mongol moi c'est mobile mutazo peso mbongo mutafutela kondako mutazo garder aux alo peser depuis ka kema be makasi ya ba ngaso ke na ngai o monta pire du mal na panzango en pire du mal na panzango en pire du mal ba ki wana ba ko finga nga pipo na beka leki na nga lobi fala lo yibo longa po bo fingi se lobi bo finga ye ba zo finga ye ba yela ngai en pire du mal ba on tu bakenda bango tu bakenda na bato ba ngalo mutala ba français bango tu bakenda so un peu de mal wala mkolo ba zonga la yemo ko mutasara bango atika ko wala parenthèse ya on moni déplique akema be pour la fabrication akema be pour la fabrication akema be penda quoi soit rolong la ondeni a bon ça ondeni mutuma benga mko non ba sali je na bango pour na disque na bango au fin na mosina mongol ata bu jawo le makasi ata to kala ki akuzaka bon te wona makasi te wana simbate wana eleki makasi maître logo ayomoko otoko tali solo ya empire alors eza na sujet moko oyo lobi ke ngana tindela ki me yomoko oyebi ke eza bongo te sujet ya sextape ya ba vidéo oyo ebimi ou ba photo ya Mama Nana avec tous les respects nazo aborder sujet oyo parce que ezo sala pasi merci beaucoup yogi parenthèse so pesi ma parole na pe ma pe ya mande na zo na bunga te pour na kasa ma ele na le premier de na bunga ngote na pesi fi na nga vie commune na Lille ba mbotembele président d'homme na Lille VWAD koko mia na Lille maître koko mia robeti na petit monde na Belgique wana vie na chez Wendo maître Dadi Dou Lombe ingénieur ya PDG Diwa Dadi Dou Lombe wana na maître Dadi Dou Lombe nzama za na yo omoni mosa libala basaka na ndako tant ma musique oza mosa ndako so oza journaliste sala musano calme donc nana boduka wana akoma bena ye na ba jael shondenge moko ye na ba manike ndenge moko ni ye na biso ndenge moko ye donc na batoka bado ye biso na ye ndenge moko désordre biso na ye désordre hein ola ngai donc nana boduka ayaki penza na comment dire à comment l'internet moi c'est libalaté mobile na ya ça so directeur balobaka maman va na pour ça la peine être victime té au ça la pas falité yo ça au ça la restaurant quand ça la restaurant mo ba kuta la kala ba na ba dili na bango mais eloko kweli ni na zo kumisa ngwa parce que yé mutati désordre na être victime na boduka na yé muta diviser ba la basa to ba chéri show na ba nani ba ke belebele wana na boduka yé mutati désordre kuna ebete ke nzamba lingaka bongo té yé mutatinda pe ba finga ngai na empire du mal nga ba toucha ngai té nga za saint bon na sa ba bêtise na za saint na bla mwana nzambe ya simo kimbangu kiangani webi na boduka eloko kweli wana mama fali sukane ka bongo moi c'est libala ka ndako pas na restaurant kuna basa mabala ba kuna ba na mbali na bala mke kuna na restaurant na ye bato ba bien mais ba ki pa ngote mais o ya siko yo bien
moi la mora 35 parce que moi on a 32 ans 32 ans on a publié wana non pas lingi busalita lingi buzoba faut que tu lango osa so moi ça directeur moi ça mbala ba pekisa moi ça été à côté la moi ça yé non biso basi na biso bazawana baza donc na ndaku ata ba bêtise dans ezali to soli donc ne ozawana au quotidien makama est victime a comment mukonzi pour mbala za mukonzi ya ndenge zawana biloko so bimo pesa kana yete hein bakangi so mwana F ya warrior kuna batafali namoni a so ba mnyola kitoko wana bimala mwasi na ne di badiata ni na yoki baso na so to na so bima ara mwasi di badiata yepi baso swana kuna donc kuna ka ba warrior kuna ko swana parce que mutanzo na succès makamone baso le belate kuna ka ko swana ya isiko ya mwasi a directeur et bimi est-ce que vous matez sa musicien na bino ou ki sa musicien na bino baso yeba makamone te bilo ko to ezo ya wana tout c'est pas ça bon ngaso do vandi wana total c'est quoi pour la minute so tali bien bo sa na makambu yebi ya nigezaki boso yana be comme ça na mabete ngai tant fala beti ba concerné ya mbangu wana na ki contrango ko ngate au prouver ba tukaka ba mela pema ba concert fali ezaki mbangu ba rena tu wana beti ola nanga ko ngate au prouver ba tu ba mela pema beta concert nzamba pesio ngwende beta on pena calmement na petit concert na moko arena na zo na ki na pemi Hollande c'est tout moi mon bimba 3 concerts moi donc aussi ici donc ba crédit na auto aussi lisango mais tant on va de si vous tant aussi lisango obino ne la za so na beti barena tout na beti stade de France yo moko batindi ote mais ba toi na siko wana o kanseki ba Hollande ba landi yo beti batiki yo moko continuer mukumba na yo na succès na yo na numéro 1 na yo ke na kaka bango ba taba o talo kaka siko ba talo siko na o comme na likolo ba zo talo siko bozo lingo kita o kita te siko ndinga ke wana a tchaki stade de France ba on ba bebisi le fali nini fallait ba concerner à gelango na beti o na sisi na pemi na ngai mais o beti lile donc comme ça la mbangu o prouver batu faire alanda faire kate ba se bele bocha ka faire batu te faire album ko moko te ngala ndaka fali ba bote na mama la bonne tata na bango ba bote yé na makamula na nguya na ye fallait pe na nguya na ye confiner ye wera mutu na mutu alanda donc ce bino moni ki bota la faire ah ok abeti bozo komisa ye ce que ba concerner toi beta ki wana wa makasi mutalande pas ça terre avant ni so silisango ce que total ce que bazo ya na bango te ce que o komo luka bango bato batika le côté ni ko luka bango te tika la kuna continuer vous comprenez ngana bango parce que mais maître oui o yamoni Robino ba combien avec un tour da fali ba concert falité un tour da fali fallait bloquer à publier Bilo musufa tele melango nani ma bete o bloquer muto publier nga mo ka bloquer nga sambusanga olani nga c'est pas ça yo mo vandi bilo to lingi o lingi bilo to ba mo na télévision OK on a tatouage moi na yo na télévision parce que je suis fallu non tout ça na ba koko ba set bilo musu eza sacré faut ko battre la maramsusu yo mo ba to se plana yo musu ba talo moi na ko ebondenge ni ba ola kelo mabe non je ça la on ka to fani ngai. Donc, il fallait qu'on bloquer, mais sauf qu'il ne fallait pas publier. Oui, Robin a l'Eliot. Tu as la télé, à bloquer Robin. Pour gagner. Mais maître. Et ça, on a dit dans mon côté. Ou après lobby. Oui. Les qui n'ont fallu pour pas. Oui. Pour parler, à bande commissions sous Boyebani, c'est-à-dire Boyokani. Ouais. Les paroles s'envolent. Mais il y a eu au Malobozo, le Bana télé, les autres tikala. Qu'est-ce que tu dis? Faut répéter dans le 8. Locaux. Ah, papa, maman, bon, ce qu'on a bien. Ah, je vais vous montrer. Na salini. Oh, na abi batunyo soit bête, tu as même sali. Na lobi na ndengi, oza numéro 1 à Congo, oui. Ah, numéro 1. Oui, ndenga balobarat. Mais oh yak, oh na lobi yak ah pardon. Oh ya montu. Ko na ya comment ndenga za kalako, équipe de France ndenga za kalako. O renera na Real, o renera Arsenal. Le ba kuta la wala, la sama kaso. Mbapa zo me la paiement. Le ba kuta santim na ke nani ndembela bimi koto yo, o sadi ba kola. Eza blague te. Ta ba kuta na ka. Il a sa talent que muto kuna l'équipe na bino. Mais attends que descendant au Cameroun. Il y a pas jour na bi oyo, o na lobi yo, banana boduka. Ba kenye mabe parce que nenge ça na fali ne concert ya obeta za musuta stade de France parce que yemo mtalobaki ola ninga blom soa tant lobaki bon batune kaka ba koma donc ce que pour na mito zo ba doit ba fali c'est quoi mon wana ba ki na ki sinjo cha date ba mo le blanc fali cha date ah bon raison ngeli ba nguna ba zo fali cha date
Bah le bango il fallait date date toi ce que va sonner c'est le bango date bon va sonner ce qu'on a il y a une date au Tchad il y a Stade de France bleu sous pas que na bango te nzamba pesi so ça va pesi wa keba comment on dit bah nous soit comme bleu pam non nga même la fin de ko natika jamais tiens ça encore na natika jamais ko finga fali pour aller passer à mona pas comme fali olanga na ipska bateau ba finga kana batika yango kaka ba inelanga na question ba si joka po wana mbangu c'est pas bon yango pena joka ndé fala beta mais joka wana du film ba kimi joka moni bina ko amoni bla kuna ki joka zate bateau ba wana joka yo amta awate kende kuna koto bibela kuna ozala so héritier ba jibolo ba awa biso eti ba diata na coupe na ba bi awate yango joka kima mbangu joka bi abati na kwa pamba eti ba diata tina avec sokole makolo joka kima okibat joka MC awa c'est moi eti ba diata yango joka kima na ye bon ta kima akimbango akima donc c'est ça batouana baso il était Robin yo azolela boye leti a bloqué ninge Robin a lobby ko bim ça on est au poignet ça sert à rien ça tina moroté et ça la tina moroté ngep ça quoi na numéro Kofi Olomide depuis la loi garde pour nous dans numéro Kofi Olomide moi la bêtise ça la vie ya mon pas wana a bloqué jamais mais fallait na saluer le côté même et loco même donc na salio et loco côté donc on a fait dans la palais mais basina ba bana nani ba benga nani fallait apaiser depuis pour ba yebi bisonaye mais Kofi Olomide a bloqué ngate donc Kofi Olomide a bloqué ngate et me dinga va kufa na et dinga na kina na IGF hôpital les en limité na HG ah ça na débatté tu boni Kofi Kofi même la Maroc là il dit Kofi na Maroc maman miss ça pese mbote a benginga pacha Maroc na pese fo na Kofi mais na habité ngo pese te pokaka nga mo ngela kate maman miss na pese mbote za 5 fo na numéro Kofi Olomide na pese te Kofi a bloqué ngate olaninga maman c'est ça mo moti na mo côté surtout neti kameti mbola jamais à finga yo jamais à critiquer yo jamais ko nga ça droit chemin et bimi quand les droit chemin bimi to kuta so après 8 ans 9 ans on a ça ka vina on a été même début droit chemin bimi la comparaté na mona fallait la vina depuis ça pas loin pas mon pas les so 10 fois les kate on a bien 10 fois les kate ya minute pekaka on ninga et ça on a pour nga a garder succès a kan likolo mais o ezo sala ma oyo c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'on fasse pour être là. Fallait soit hasard. Bateau hasard dans le banal local ça nganya le banal. Pas yebi. Oh bateau. On va ça dans tout dans ça bon la communauté. On t'a conseillé pas fallait qu'on ça raté. Ah on fallait ça ça aboué. Quand ngaït. Moi lui mon pas ça Kofi Olomide. Net tout ça que bateau ça va garder quoi Kofi. On t'a pas Kofi quoi ngazate. Mon pas mais tout ça là to beba marato garde qu'on a boss parce que le ballon balaté mais on a choité musala na yo mo pas au défaté pour moi tumbula nga na beti bloc c'est mon vieux on a donc ngam talekela nga na mutu azate ata muke on petit wa singa mpunda a kenda was wana mwana nga liboso tant na kin son âme levé was tant na kin so bilime côté linga boye na ndako na ngasko na next time bana la leate fona to la batumi balé so ba player donc ndamo isima ndezo was pas na bango mona tu mettez-moi il y a teni on là to là na ndako mais il y a toqué na la pour faire la mutu ou na faire la mutu bébé muke moi mutu faut que le logo ça la mukolo muso bilime donc là nga morte faut mutazala ah wa ba période bando ko sa machette na mutu te nabika machette na mutu pardon na pesi pas petit novembre te li passe en to sali makam donc ceux qui va plan nga yé obligé na kin faut la mutu zo wa senga kimpuni avec zoé qu'on n'a pas la bango bobiso to kanga aye to la lina iti tongo tu comprends donc pe respect na ngai tinanga kenda kina sama belé mamezanga ba quoi que ba mamezala me respect na rapena akenda nango quoi donc merci beaucoup ti sona potaka camionnette mbola succès plateau mesdames et messieurs bozé belé na ba base nyonso na Green tozomona bongo président Franklin Mabusi Stomy boy bambote na yo to moni pe kuna na Savini les temples na base na Savini
les temples tozomona bongo ya nono bambote na yo bisika ozali pembeni ya G20 wana vraiment ça vraiment bien. Nico Hitler 007 Nico Hitler ya biso moko et puis Igor Balox na reine Igor Balox bambote na yo camionnette mbola lokolo zobeta lisolo ya Kofi Olomide tolandi na bilolo tolandi na bilili awa déjà komona yo toute communication Kofi Olomide hippodrome de Vincennes mais betana lisolo na ebite soki olandi ezana mwana nzambe moko pasteur moko ayebisi biso boye pasteur wana alobi Kofi Olomide a asala ba blasphème trop na vie na ye na kombo ya nzambe. Et cette fois-ci, Nzambe azobetaye. Il s'agit de Neema Sikatenda. Est-ce que vous avez un commentaire à ça? Oui, bien, et ça, on qui cité, hein? Bah, on se fait ça, Maloba Loba. Il y a eu Kofi Olomide. Il y a qui cité. Bah, on se fait ça, on se 2 mètres, on va les carottes. Quand la Komolanga. Yo mon pasteur, bah, il va batala yo, matalana na loba ki boye, pour ba na ba wales, ça va lingi ba bleu ma bon. Mais yo ofanda o sur la Kofi ko ta yebiote, azan zinzi. Moi na wana Neema Sikatenda wana papa na ya kufi nde ba wela ka bomenga papa to wela bandaku ya we l'église asa na bonzambe te kudinga na tagi na loketo na maboko to azane vide afana pas so la pomme talobi ke mutasala bible wana ezan nzambe te bonga bakosi eza batuti cop passer la cop na bango na iba onta cop na bango Mozi mbiye na oyo ayemba mswa comme na Kalambay basola te batanzambe to barato sola kaka eza cop na bango parce que mwana wana mke wana aza awutene wa melaka ba masanga na ye abimaka na basi ndumba donc aza l'église wana musalika kolala bandimi aza na nguya moko te donc lingba tala yeke na lobelaki Kofi monde ngba batatalia so touché wana za légende wana za sommet Kofi za likolo so taka komona ndinga boye batu ba ko panzana po ba yeba ye awa baleka bongo te olaninga donc yeno kaka bongo que de il ça peut mbote kota ça yenda ya kapo wana terrain na biso o place oza ni na kwanga na biso na batu mboma na denilesi ya ko yane a chrétien mo pa o ekoleka mwana wana te asa mi na bonzambe te asa na prophétie te la gueule no kabila za na bazo bakanga akufa kota ça la gueule no nangati ya nangu ta grave bonanga bena azoboma ba congolais lo bana kufa bosala l'église kuna église watanzania basangani guerre sila raté mwana muke a pamba Neema Sikatenda aibu mama nzambe te ba simbi bible atali monene ya Kofi Olomide te ye alobi mon pas alobi faut à la foi et pas nzambe wana nzambe maître ngana loba boye Kofi Olomide pasteur Neema atali monene ya Kofi Olomide te merci alobi au nom du Seigneur que Kofi asala ba blasphème trop na vinae et cette fois-ci nzamba otale mais yonde ngozotanga komo ya Neema boye ozobanga te akosalelo pe prière moko akotika kombono na maboko ya nzambe akotika pe kombono na maboko ya nzambe lobi to moni pe yambola moi problème to monaki to ba lobe makambo dakumunda to monaki ba ventir mususu o so asalaki na likola ya obenga oni pa assemblera comme na benga oni komba pesa on komba ce qui cher comme pas malaba balala bala basse église wana nani comme ayekuna o di dakumunda botangi comme na boye ay to mama wakena la balanga lukuta wana batanza lang mo bimana atomoki lang ebimi na ko tomoka lang ebimi balanga ngo comme ngo aventure baza eloko moko te ebi ya tali munena Kofi na palo mwana na muke wana Kofi a munene ti essayez pas loba tout à mutozo mwana misu nzambe to mona ka été mais to kwa nzambe na biso wana ye mutoza pona ye mais ozo mwana misu tala munene na voloba avo ya ko loba nanu est-ce que lati bien est-ce so webi Kofi la vendre to na télévision ko wana bossa mbokati mise mo ta vanda bna otala bna otali Kofi nga lata ka nga zala to tika ko ngoma tala ngamo ngoso utala concert mona na Allemagne na Rotterdam toujours à papa concert ici na Tongo tout ce qu'on a voilà ba spectacle c'est bimia et ba soda ce qu'on fait betaka to bien ce que tout concert ici ngana ba mission ba zo train na bango
bango bakendaka mpo bana misala nde tozalaka so conseil esili bana misala bamusicien ya kofi ya quartier latin bana misala na biso bana misala bazwaka train na bango baki avant biso nga sikoyo nabosa mboka na badanse na petit nanga toyaka na train na biso ya bosa bango basakana na deuxième classe batia deuxième classe kuna bafutele bango batike basakani so nabosa mboka na première classe toyeka na gare ya na gare Sylvie Nathalie comme kabelanga nini oti spectos amna olingi yango ngabi na lingi yango non so comme na Paris na opele yango et que mystique donc mon pas sur lati tout le monde kalao que son âme repose à peu beaucoup mais son type na nga bien au type comme mon pas tikako donc so mon pas pour nous sentir pour que bilambe vandaka au sentir pour que au beau samboka peto ya ile ba tona lande so petit 5e jour mon botia singa petit akozwa to ke appeler nga plan et là musu afana pona mon pas afana passer message moko omoni vie aza mutoyo na musique muto alinga makasi za bourreau na fali nanga moi la musique a kofi na bagarre du corps pe muto kofi alinga la vie le to kenani ezangai olanga bourreau pela na fali et na bango tout wana to sansi ko mokili mobimba bato vie chaque le premier ya bonne année na kana ndako na femme nanga kaka pas kofi okota te onga leki onga ya onga bona bonga musicien mais nga kam na kena pas mo pa le premier na mwasi nanga to ke pas mo pa to vandi ayambinga to vandi na femme donc Suzuki Atikalo n'a jamais aimé Babia Azara jamais aimé voilà Suzuki Babia père son âme kucha ba on ba tumisa tu na tangi na te biso misa tu ngai fali bourreau cha ba on ba musicien na pese mbote Suzuki petit dans depuis kina si orchestre mon là ça composé anga ni na ba Suzuki musicien anga il marque musique machiro kimfaya nani oyo petit nom sous R9 ya petit na depuis tout oui Savané voilà to ba petit nanga d'orchestre wana e obeta van wenge na king et mon copain wa sengi mpuni wera wana makolo kaka bref donc Suzuki na zanga ya makila ninga zana Suzuki nga ba enfant chéri a confié za ki bourreau fali oyebi lobi Nathalie banini mo Nathalie ki lobi ya pardon pour le dans sa émission en France c'est là ba basket zenga oyebi Nathalie ki ni mo boye papa pardon penda Nathalie ki lo mo ya mopawa fona na bezo penda oyo kango isalanga bien ngai pardon kango penda isalanga bien et ça son sonko ego kata ego luka mwani tena na YouTube ya kala ego luka ouais mais loba ngo atana maloba comme ça batu ba omoni Nathalie mopa mokonzi ndenge azaye ko ozana on a droit ya loba titre nzembo tout pour bateau ba s'intéresser balanda oui bilo la fa na parler ko na femme na fa ka ba concert kalezongi na otala talon ko finir azaye ko boire kanga iko avec amour même c'est menga Nathalie même ota 2000 pas 2000 et 2002 ba concert en tout côté to matériel likolo mais mon pas oler ba do sentir sengo bonko on a vaninga même c'est bibinga la femme abi ako lingo boy ko fi ako linganga makasi ako sakana te so abi makasi so abi mala ndaku na ye na zambu kaka ngai ako zabana mwasi na ndaku kende usala ba course na ye yo uta usala ba course na mwasi ndaku so zangate to na jouer na car na to ke ba course nga mais au moins ezala kaka nzamba sala mabona ndenge na ye mais amutuma respecter makasi quoi asa mutuma ko respecter makasi merci beaucoup camionnette mbola descenda Simon Kimbangu mais en fait to ki kombo na yo lisusu na makambo ba maître OK kobimisa munduki merci beaucoup ezalaki nini maître betela biso non li solo parce que bana bandal ba maître ya solo ya Paris balingi ba yeba li solo maître Churamboma alingi pe ayeba li solo to bois qui na émission na biso parce que eza kombo o tangi yango trop na émission garçon moko bien mais tu as petit na rappel quand tu as ça mokolo na petit na rappel donc on a bossé à Kende. Restaurant Tam Tam d'Afrique de Mons et pas Viewando. Restaurant Galaxy Mambo wala Master dans Bervilliers. Maître Goliath Balakofe na Suisse. BG Bilao mon grand frère Dario Kindongo wala pinanga makila kwa Dario sona zangi mbongo apesa ngai mbongo. Maître Goliath Grace Bilao mwana na ngai apesa mbote belé. Vélicien grand tailleur na ville juif. Colonel de Longchambre apesa mbote belé. Omoni dossier linga oyo
et on fera la malembe penza parce que moi nga depuis dans la poto na problème té na sali kombo na nga na bundi pour na za na kombo na ngai nga ka mas petiti mutabitumba donc ba contrat tu as le kana poto wa toi qui va ta makasi ou 3 ou 4 za ba concert on appelle si Moïse maître John Moïse va mbote kota sali toi za ba concert na poto ngaye poisson Gorbachev tout ça donc ba contrat na ba Belgique na ba Hollande na ba Suisse kamet mbolo vous comprenez donc na mutu moko penza bato ba esika pe kala sala be mission susu na defia Europe mobimba wa za na tembe so na 2002 2003 na ba soute wa za na tembe non ba 90 fois ba 90 quelque ba 91 94 wa za na tembe on a mettre à Sakani, France, Belgique, Londres, partout dans le temps, on a besoin de kutalanga. Mutuma ya zate. Mais on a vendu dans la salle au moté. Na sali rien, dans ça tout la mututé. Calmement. Yango na mukilo, batum sous na to lingalite. Na vendu calme na tout le mutumo moté. Mais na sala garçon moko ya bandal aina ngalita bomangai. Na pesi kadika na mbote kuta sali, aina ngaloka bomangai na sala ma BT. Aleka kuna dojo na bandalungwa to bandalungwa balongoni nga babina mo bandista lunga ma bandal no so voice o pesa makasi mingi oyebiki na fandi toujours ba problème ma voice ezali voice mo kaka ya oti musika pona ba ndenge zali Jordan Mizo a ropé sa biso espace parce que yem tozo assurer réalisation Jordan Mizo pour Jordan mambote ko zali kuta Jordan mabela kolona Celeoscam oyebiki na compagnie te atindelinga batu ebele achanga ba kali na nzela na ba elo remonter. Ah ok. Juste dans la Zénith na Kofi Olomide, na concert ici, na concert boss nangai, on a tindika na podium. Juste na Kesser, na Pigalle, ça la Pigalle wana qui toke na Pigalle wana, comment ekimi. On a tindika kai. Donc na ebina makambo côté, mais sans problème. C'est vraiment ici to tambolo pe na potole ya na mbai to tambola ane, mais OK, ye ngai kaka. Comme ngaba jidoka. Balinga ngate depuis mukile banda, na bitinate. Parce que na komaka jidoka te. Parce que au moins les gens qui ont la poto avant de dominer vous avez jidoka tant on a ça qui tant au vuma donc ceux qui ont sangé la jidoka ou comme jidoka à toi ceinture noire à karaté cause à boxeur ou comme jidoka ou que la dojo na bango net maître dialonga la seba grand maître à karaté comme jidoka maître chiwa à comme jidoka même pino liter makasi katier liter makasi ngana tike ba onwe la kini liter à comme jidoka na groupe wana kaka des fois ce qu'on ngala comme jidoka te teti nazoka ba concert nazoka ba ndule bango ba yinaka ngai kaka ba lianga allez on va jouer sika ba jouer un message faut lire camionnette molana sans problème na la kutela ya mamsusu ya banda lungo na bundela ka ba finga ngalelo maître mekasa azama na bandal ya ko konza Belgique mobimba aya awa na bandal aya na pot aya awa na Paris ba menaçaye voilà ça sécurité na boîte mais avec club 14 na Strasbourg Saint-Denis na vendre la arme lourd na pesi mbote kuta sali na bien na fana ka bo mettre ayo wana kamit comment la yawa ba menacer na bata abona ba menacer to fashana to kanisi ko les jours en ya ki wana et tombaki ke to ki ba banda les alaki wana kadika di mazalaki maître Bols Malicela zalaki maître Yves zalaki wana banda les zalaki na boîte ba ki boîte sur les heures bêta na fanda boyka pa to mala eduka be yako ya wana muta azami na ba jidoka kadika di maneti ya makasi leke maître kadika po kadika des fois maître kadika pese mbote abete duka de mbata yo akanga yo bino boy po to zeli ba jidoka to bunda ba kate on a so une histoire vraie d'accord to be le to aussi ala ba jidoko le ba menacer me kasa pas alaki ba yate semaine après lundi ba yakite soupçon kendaki ce que ba sel ndenge ni le marmelali ba bia bon ba est-ce qu'on a clé bon la boîte on a la salle est-ce qu'on a porte na arme lourd on a nanga sur fini bouton de fond de porte ba est-ce qu'on a boîte toi qui belé ba on kaka nga il va fini bouton et surtout on a fini bouton le da mutai wala fongo so vana na kit la arme to za ba client to kata ba ticket na taka kamba kamuzu na talinga boye o kameti ya na to sola OK arme lourd ça la ya ponika donc nga bela ba ponaka ngai donc mon ko pele ki teti kamba ponanga pena ko ya to sola na fandi de na ken ba arme lourd ka nga OK ko bimate habité au moins so bimité faiblesse me ko takana ba ko so vite na tongo a bangi ngabiti na bima libanda balianga e malibanda na kuti kamba kamuzuna poisson Gorbachev na kuti win et tout
na kuti Sandouma mo so azaki wana na otanga communauté pour comment otanga awa na voice et loko na okina sepelité il passe à la kuana na ye na télémisiko arme baye yo kameti na yo kambaba yo o menacé du na talebwe on est ça wana biso bendi akemba mo to bendi biso di basaka na biso de bona na taleka bwe et ça tourner ngabi yo bo menacé mais quand c'était bona yo ida na Belgique tani makele koti wana calme koti na mpe ele 42 mwana olaninga eloke salamate ikole koyate donc na ça ndenge na za na nzoto na luka ba problème na batute menga ba pointanga kaka ndenge za ozole kasikoyo na sali loko mokote ngala ips na benga na sali mission kama jibe na moni maître moka bengi ngai mais que maître na bengi za yete mutana simanaye ma bimi na poisson na expliquer yo maître na bengi ngai yo comment que na jibe boy yo nani o ngai tramotina tam faut ba yo ma bandal ouais oui tramotina na ko na bia o ngate tramotina o so le biso ko jibe na beta yo na sali loko mokote ah ngam kolo boye ba beta ngate na poto yo wuti soki wapi OK wana azala batasima ba profiter nango eza ma jibete na kene pe likolo akati fo na bengi azo ambate na tie fo sa répondre te olaninga tant ikanda on a salé mission na bimsa munduki pona arme na la bomba ya ngai ni na za wala su bitumba le sumwa buni bon et loko na soki za mabemba ka soki boye e wole kala on peut pona biloko musu na ona nzoto na mutayi bazate na salé mission na bimsa munduki amoni bongo akimporter na plainte na fane na ndako nebelo mote ma plainte mo bimi na ba émission sur chaîne na adresse nga ndako adresse nga ndako mutayi ba nzate comme on rappelle mboka mutayi nzate donc mutu sunga na zalarene na bi ona petit na ngai OK ye pe na changa nga ba atupa ngai de kos mukoko oyebi kombo na kantima na bandalu oui ale plainte wana ninge tambola nga na porter plainte et si bon avandi et si wala te na le mbatable tu ma nganga na cha voice oka les mbatable de kos mukoko mutatindela ki churambo mutatinde te uti kaka ah batindeli sikoyo ndenge na landi mutatinde ngo churambo mapesa de kos mukoko la na bien churambo ko santé wala c'est mbatable yes net ngas kwa bisa kama ko na musika tu adresse na yo boke bosilani nde pega betara lisolo et pas waze kwa ki kofia bengaki migi churambo baza mutu ya sa bon yeso alingi mutalinga mutu bon Jordan Mizwaki au hasard la réalisation donc yo quand faut yo yo quand bien pour comprendre pe na po ngani likambo yo ba pardon yo quand bien alors de cause yango yana bino yo comment tangi de cause yana bino famille akoma bon matoni yani na mettre base o likili bon manem de mo sale boyo toni yeba ni ma do sale be mission toni nyong n'importe quoi ça global balé ngazo bo ma fali kuna nga ko tsong partout est-ce qu'il y a pas ça na bandal global lo bato ebiete yebi ça et ça qui bajo nous béton vient la bino nyonso mais ça peut abattre ya bandal mobimba ya mo ya Congo mobimba donc appelle ce message Bonico ta badité n'importe quoi ta ba canonette sous bien au moins que mutu atini fo so gibajo na pese mbote pas ali ngaso oyo na ngai na oyelinga makamu le mbata batinga voice sikola tindia on na yoki yango na kesa l'émission na répondre yemba la monga ki na di chemete ngaso tumbolinga na oyelo l'émission yela nga peso oyela ngaso ndeni na ele na c'est à la Canada na mona ay ko benga ngai fa lobby a benga lobby allo voilà quand même tumbola winga nga gibajo ah oui nazoka yo nini oyo commencer l'émission fini mama na ngai ola ninga au moins to yaka na vie nous sommes au lobby kamoko ako répondre ndenge moko yo ki passe ngai mais papa yo benga mutali bomati ngala biote o voice wana nga bioti ni voice opo ngala sambwa ke benga ki yogi bajo raninga habité ngala tine voice wana de kos mukoko atina ngo yo comme de kos wana petona linga ngaite ngam na fabriquer moi na salaye oh fallait ko boire c'est pas ngala salaye azu voice atamusa au monde entier et à salaye écoute après ça ngala batakin pour mettre sur la kisasa bato bazali mutu na ngame o na samutema moi boye et que partout parce que tu as un bomba pour porter un peu na kerep de mbola ça nga muta po na sekarmin nga na kandate atini nga voice ce qu'on appelle la voice wana atini na nini ati photo na ye na photo base de bango de donc na voice donc équipe moko
Si vous voulez, après, tant que 15 mois, 2 minutes, à ce normal. Pour la talicie, après, tu sois pour la maman. Nayoki, nous avons le salaire au passing. Mais n'a pas tout le été. Mais l'émission pour la maman. Habitué, il y a moi qu'est-ce qu'on prend. N'a pas besoin de petit, pour la yébité. N'a pas giba jouaké. Habitué, aux avions nanga. Même n'a ni soki tramotoni aza petit na yo. Ve limbisa ngape, nega na kenonga binga moi la bande lo ngolinga it. Habitué limbisa ngai. To soli na tranquille. Abi na za petit na yo avait na biso. Na non. Biso ba la bande. Il y a problème malgré au soli na mais au tiga kana problème na de cosmo. Yoka. Nabi comment la timto lobika comment le bas pardon. Dans un sinzwana que na pomna nini. Tina boyaye. Donc ce qu'on est pomnier zali et là que ça n'a pas passé. Yonde ba boya ote. Nga boya ngata 7 fois nga supportant. Musu ya comme le roi quoi. Ko boya musu keba ba ko boya molongi changer comme le roi muta ko kufa so tel petit ko mu ko langa. Siko et là que ça passe quoi ni. Petit wana muta so kende ko sala nga mabe na mutu ne ba zarane li passe na là na deuxième. Oui. Tramatoni on a le BP ce qui comme na yana ba pour comme na kanyon na bienté, il pas bengingai. Vous comprenez? L'air à Benga, Abinanga, Camionnette, Abenga, oui, Nan, Ongaï, comment ça la mission, comment on a été Tramatoniana. Mais, non, tu as dit, ma comme si c'est pas là qui, il y a porté un plainte, la porte plainte. Après, tu sois qui wana, n'a calme, non, au moninga, n'a calme, soyez calme, et là on est swingaï. Non, ni attendre la comme la attendre azali mutakala ba betaka abi na phase moko fana le bon awa ngai judoka na ko ngana pona judoka te na jamais na ngwe boy na kombo na pla judoka mbote boy na benga ye o be sen kamo swinga ye abi na ngako nengo abani kutu nengo sa kutu wala kamo maître Pachito abetaka yo ngabi maître Pachito abeta wa beta on a kisasa donc maître Pachito abeta on a kisasa ngana bi Pachito na kinte na yebia na poto na zoya na promité donc ngaba sambu sa ngaka bongo ne ba fanda kana ba judoka musa na beta ki na sake boy mais pour mes anini na kasa bon mutu oyo ne na solina bango tout donc mutu asima la bango eza base comme yé moko elo ka lukanga na ebité parce que ba bango tout wana ni tramatoni c'est comme ekima to tikimia bango tout même mettre malaba benga kisasa ils à force mettre malaba et puis on a petit moukier bah comment ça donc même Gibajo to solide trop siko na fali pe na butu kaka po bake bango ba ku fasoni mettre ingame makumba na seke misumo lobi awa peme na bino awa pa ya masidi awa na bimika likolo na ma kutenda ye raninga na kutenda bimika bo kameta monyo ndenge zawa change de parole salama ki wana après il s'est calmé nango peut-être solo là atali singa penda to solo belé na ba conseil na ndenge mutu nanga fo bo to solo ne belé donc to solo na ye donc ingame makumba réponse neka salenga on alba na kin na télévision que yoka azayuma bona blo momo donc to solo no lobby ngambe na ndenge to pasaki yoza grand maître on a mona ba preuve na yo pe Gibajo la petit frère ndenge bo reconnaître ngai na tramotina boza ngai donc bolanda mutu wana te bolanda décoste moi décoste on samboya donc obata maka un jour bato bakanga yo petit ngam la sala yo okutenga bakuludima wasenga kimpuni akufa la kanda na yo décoste mkoko oza songi ko panza bato omoni ko sambwe yo na mutu na yo sko bato tu wana bato nanga to sona bango tranquillement otika na sonia nzambe atala bino na misu ngaza pomna mutu te ngaza mbola camionnette ngaza mbola camionnette ndekwa tracé ndekwa tira ya tracé qui sont locales donc black exact descendant ah siko ko commenter te mais sauf que ngana bakisele okaka mettre autre temps autre mers ko benga ba petit ozo benga bango de mers ya sika donc zarape maele assurance ozanango oui mais ezaki akala ezate ke na olo bango na ndenga mabe mais ndenge pe ozana système que ce qui muntu à se faire comprendre au tchepe na sebo pesa nimbote ngapo na ngai eza malamu autre temps autre mix. Mesdames et messieurs, succès plateau camionnette mbola to komi vraiment na émission to komi na suka émission na biso mais au moins sujet ya Joseph Kabila to koka ki kotika ngo boyete parce que ezaki sujet to anosaki déjà bande ko na biso est-ce que oko brosser biso succinctement donc na mukuse obitela biso lisolo ya ba saisi ya bien immobilier comme immobilier oyo gouvernement congolais et annoncé. Na ki bien na tengi ba comme fosco na pesa mbota ngo calme ba comprendre que toza pena bomoko na pesi mbote pa ya maître Engame Makumba Gibajo Tramatoni na pesi Tramotina yo komba monte
on est comment tu vois comment on va comment bien tiens Olivier Ondeni yo posa traite yo ko tshela poisson et blanc manika kawa o bino boya boya makameta bo tshela poisson ka kimara yo ko bomanga olinga manikende mingi te petit na bandal te ça on ka makameleka wala petit na bandal manika na boya te petit na bandal donc c'est un peu ça moni ni kama chose kwa bila so talibé la télévision mutu wazo bien à Londres na pesi papier musiwa abila ka camelette mambra bila za solo za na mutu mona ke na Goma et papa dans notre na tina TF1 ba France 24 na kisasa aner ba bosolo na politique na pesi Israël muto mombote belé na opeso tu mbote po olongo la kanda wana olongo la ba passer ba be wana o au soleil pas l'imbattable Denis Les boza famille nanga on dit que ba tout wana ba Monica Kabila te yango tango bazolo bake ba sanctionner Kabila sans bo monaye ba bien naye bo sali ba kena ndapu naye ba to sala nini ba benga oni perquisition bien c'est bon obi yem dans ce mananga président le baki après yé avec ce côté là beteka pas ce côté nanga on dans le muta comment qui fait ça des nana katumbi kamitatu kaninga yem dans le baki on me sali nenge sali OK et nenge si Congo mais après à côté partie à est mbala moko à côté ou à côté et zo monde na peut-être soit à côté mais le kaka faut tout la bien président nenge zawana yem ta président Congo ba tu wana ba pembe na yuko bata pembe na ye ba ko yale msusu ni ya solo yemta ya on bloquer ça la Congo ko président fa fond la misu fatal rato lingi président Fati mais pour à joie décision il faut penda à ça la renseignement tout pour utile automobile Kabila te yo abenga na Londres te à côté la bimaki yo ko aux na Londres aux na Kinte batu il y a renseignement ko ba lo bien monter donc président Fati avant que ça va décider pour et c'est époque d'époque. Vous comprenez? Pour l'élo, il faut ça avec Moutoua Salim a bépena la Keneboué. On ne sait jamais. Pour Batouana va changer la bango. Mais tant que journal, il y a solo net awa actualité.cd et Lobiboué. L'ouverture des poursuites judiciaires contre Joseph Kabila Kabange accusé de participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement terroriste AFC M23. Kinshasa ordonne aussi la saisie de l'ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers. Oyo, ils appellent chaîne ou référence mogo à actualité.cd, ils ont journal et presse écrite. Il n'y a pas un pambana. Ah, Nzam. Non, c'est beaucoup de fois, c'est parce que TF1. Tao o bilo ba mbato amine le boy ko to tsango na ba sentimenté lo ba ba presse wala ko la bango te papa nganda article na bango oyo article oyo RFI azui yango etie yango na page na bango article oyo ya zo bango de yo zo banao o me ko pesa mbongo RFI za chaîne eza azanza mbetaza RFI no oyo ebimi na kinité RFI go bilo ko tu wala ko ngapo na zo ka pasi faut foncer ça fiable penda et ça penda yango pour ya lobby ba soit kuna mais la kin na retenir le bamite na kin na ba chaîne le bamite de blum sto mona ba débat ça la question de ba débat sur talib noké pas de kozulu na bosolo papa nani Jamalika Samba je suis tout hein papa recteur nani wana ngapenda recteur na wa betaki Zakari Kawana lui France kusa mutamukuse mutabandu mayele asili ça Zakari ba plateau kima ba betana boy allez ça Zakari oh to que victoire to tambra été o ma muto betana boy docteur le France kuseki ça wana bina ngama kila toza na bina ensemble ba ça na muté ba Yves Bouya ba yoki amuté ba tout o bazalaka pour la makambo na bango mais les 2 jours du mon ami hein même yemo ki seka Bouya il devrait ça la même race ça la a lobby yango bongote yo moi eloko amukeza kuna la sidi kuna ba betel bon concert ba so mbongo ba c'est mbongo kuna soki mbongo ya ba zo balia non biloko ko président Fachi nga aussi aka président nga otala président ba to tu ba zo ko baksa ba mungu wana lobby na bango ba baluka la bango moni ba baluka ba takabila ba mende ko baluka menda baluka chita sima beta ba ciseaux to beta la mende ya sakanate ba to ba baluka ka do président Fachi penza na linga ko mingi to taloka la misuma tala batno la malé pa osala mabeka ba tsoka la makambo boye information ya lokuta
Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était bien la camionnette Mbola sur notre plateau. Là, je saute déjà à pieds joints. C'est l'occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à celle qu'on appelle Christelle Mafuta. Mon amie Christelle Mafuta, Mbotama, Elam, Oumela, santé, prospérité, succès, ezala. Vraiment, partage nayo. Tokomi Vomana Soukaya, émission Nabiso, camionnette Mbola. Est-ce que vous avez le Bamoko ou Eko Salake et Kabola Biso na émission? Le Bamoko, on a un concert à Mine les Obeta. Tout ça, c'est mal, on peut pas congolais. Concert bien, vrai. Dom de Paris, le 24 Dom de Paris, Héritier Wata, Robino Mundibu, le 7 juin. Yemoko, Ferregola, le 7 Ferregola, Bataring, Penza, et puis le 19 juillet, Ferre, Tozo, Zélo, Pena, tout ça, alors qu'on est pas pour l'inviter. Ah, beaucoup de côté, on n'a pas de RFI. On a petit nangati pas tu refait voilà mutu anga nandi ba sali asali moi ba ni moi na sepeli bina patch on a pese mboto ko zali to za ga te tout ba ta sentiment nandi patch refait bina makambo ba concert a ke pena ndenge bina patch ba loba na be mani ke pe a ke karabongo donc ba tout na TikTok ba ke bongo patch refait na pese mboto ko zali e ba ga poto ya wa yumo yeba ndenge pe na pese ken piana ko zali makizembe ba mbote belé penza on sait qu'il y a un concert au Betawa et les bien. Même concert où il y a ça annoncé, il y a JB Pianapé, Papa Chéri, Penza, au carton Kalaote, même des besoins de concert faisons. Même la concert dans Salim Piakana, Azon Simate pour Asuka la Djonga, Azamakasi, pour Djonga des Oaba, so Keka la Djonga, ça veut dire que c'est donc Azalamakasi, Azalabla Téléma, to courage Bango, to dimina Bango te, au peu parce qu'il y a ce qui bétité, ça là toujours, toi besoin de concert sont à la poteau, tout ça les belés. Et ça va bien. Donc, na petit trésor, on est encore Mamote Mingi, na petit Cyril Kina, Fumo à forme, Jean-Pi Mongala, wala Masalanga na Belgique, Charlie Salo, Aimé Salo, Kokar, Velanga Kokar Masakuba, Nkumunoba, Jos Mundele, Velanga Chikos, Chikos, na mona, Chikos Azalaka, Vel Chikos, tout le monde a besoin de faire pas en pamba. Pour le monde, on a raté chez Luendo, Ngoti Mazawapi, Koloma Bele, Oyoka na soute, Kotanda, pour photo bangaka. Merci beaucoup. Penza émission, c'est pas une émission. Bandalou toujours là, tu peux bien. Merci mon frère. Cette fois-ci, la Longoli, Moniere. Ah, là, c'est pas le mon ami de Bandal. Faut mite kaka. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, Succès Plateau. C'était bien là. Grand maître Kasongolunda. Camionnette, Mbola, Bandal, Mobimba, Tozomona Bongo, Jean-Pi Kinanga, Bambote Nayo, et Kinzolanga, mannequin extraordinaire, Bambote Nayo, mon vieux Chiboussé, Barbozar, président Barbo, Bambote Nayo, Bisika, Ozali, héritier niveau, Yabiso Moko, Bambote Nayo, honorable Junior Mbote Munzila, depuis Kinshasa, Bambote Nayo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci à Jordan Mizwa qui était derrière la caméra aussi, qui a assuré la réalisation de cette émission. Et sans oublier les responsables de cette chaîne, il s'appelle Fire Basket, le number one. C'est lui qui cartonne. Fire Basket. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes. Au revoir.